Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Voyant Simba Gartala, hey, Esalina Ndengena Yomwane, Balobi Tokota, le lobby sonio sona bila rebutige, Tokota Nebisotolata, voyant Simba Gartala, Ayesalina Ndengena Yomwane. Bonsoir, bonjour, na mutumio sura ya kuza occasion ya kolanda kasete ya mama bizu na mkola lelo. Lelo mama bizu do na yeko la kisabino kaka. Masque na nga ya carotte. Na sila la kisabino masque ya carotte ya midel ebele. Kaka carotte oyo moko tokoki kosala ba masque nango na ba forme ebele. Lelo mama bijodo na yeko la kisabino recette ya kosala masque na façon mosusu. Masque oyo nazo la kisabino lelo eza koyede kolongola barite esalaka na bapeni bamisusu bazala barite pemene elengi awa na front ekolongola rite ekolongola bouton ekolongola tache ekobotisa elongi mpe elongi ekoma gene. Recette ya mama bijou, masque ya mama bijou leyo na ekolakisa bino eza ekotretenir elongi na yo ekozongisa yo gene ata obandaki kosala 50 ans, dans le monde où on jeune pour y a 30 ans. Masque la vie c'est basé na carotte, batia, farine et puis vitamine E. Vitamine E oyo. De connaître ce tout ce que moni yango, on a besoin yango. Ça la commande et pas à maman bijou. Numéro ezomona, numéro na ngezawana. Benganga na carton nango ezozala 3 na kati boye total ezali 42 ezali 3 paquet boye na kati tozoteka yango na valeur ya $10. mpona bato bozala Congo soki ozala besoin nango ocontacte mama bijou parce que nazolinga ekoma na boutique na biso na ba 10e mois na ba octobre awa mais so na moni ba demande nango eza ebele na kosala makasi avant 10e mois ekokoma na boutique na kati ya boutique na biso soki oza na facilité ta mosusu osomba tous les 3 te okoki kobimisela yo moko boye batekeli yo selon capacité ya mbongo na yo moko boye kotekama na 6 000 francs mibale 12 000 misato toza na 18 000. Contactez Mama Bijou pour ozwa capture ozwa nanu ba ozwa vitamine E oyo ezala poza na poto oza na besoin ozwa vitamine E oyo Mama Bijou asili. Contactez bido TV na numéro na ye sala commande en tout cas na ko posteler yo yango esika ovanda. Vitamine E oyo eza vitamine moko eza kosala makambo ebele na nzoto eza ka mpona elongi. Mama bijou na bakisa yango na mafuta nanga oyo eza mafuta boye nalakisa bino d'abord ndenge nini nasalaka na mafuta nanga mafuta oyo mpe mwana nyonso tu ya Congo soki oza na besoin ya kokomande yango oza mafuta moko kitoko eza na hydroquinone te donc egardaka te yango oyo egardaka te. Benga mama bijou do pour recommander mafuta oyo ya balea mafuta nanga oyo po boye ezali na $10 oyo pe ezali na $10 normalement eza na ka eloko moko oyo batie ndambu ya huile na kati oyo eza na huile te eza kaka crème na olakisa bino ndeni natiaka yango na kati ya mafuta
vitamine E na biso wana eza kobongisa loposo ezozongisa ezokolisa misuni. Misuni na biso nzoto eza na besoin mpe ekola ezala na protéine. Donc c'est ça, il y a la graisse te même misuni nzoto ezala bien. Et donc vitamine E oyo ezosala mosala na kati ya nzoto ezolongola makambo ebele babateri na kati ya nzoto. Donc c'est ça, oza besoin okomande yango soki ozala na yo mosika. Numéro na ngai yango wana oyo po ezali $10 oyo mpe ezali $10. Nini na biso oyo ezolongola banduta ekolongola banduta eza na bato mosusu bazalaka nzoto neti mabaku eza koyede ezolongola yango. Banzoto esala yango esala lokola misisa mo esala lokola bavere eza kotraite yango ezosala mosala ebele ezonettoye poso ya nzoto. Tout le nduta ezolongwa. Komande yango epai ya mama Bijou kozala jamais d'ici. Bandeko ya Congo soki boza nango besoin bobenganga ebele mpona natinda yango avant. Naza nango stock na ndako me nameki na boutique te. Boutique na biso ezala na Matonge na Ilebu A37. Nalobi na kati ya boutique na biso soki tozotonga koteka biloko oyo ezobongisa nzoto. Donc c'est ça. Benganga mpona kozwa baproduit oyo eza vraiment efficace ezobongisa nzoto makasi. Ndenge moko na vitamine na biso oyo vitamine E oyo otiango na elongi otiango na nzoto okosala yango na makambo ebele. Ata maske oyo mama Bijou nazolinga kolakisa bino lelo comme mpe okoki kosala maske na yo mosusu oyo osalaka ozwi kaka vitamine oyo etie na kati. Tobandi nanu kosala ndenge natiaka yango na mafuta na ngai ya kopakola. Vitamine E na ngai yango oyo nabimisi yango awa na kati. Donc eza plastique il faut okata yango kaka na ciseau. Plastique eza yango oyo eza ya plastique. Mafuta na ngai yango nafungoli na kati. Nazwi vitamine na nga vitamine E okata ye mwa motu ndambu. Kati ye bomoni na kati motu na ye nazwi nasoki ye na mafuta. Se mafuta eza ya molibo yango eza nango ka ndambu epe ezalaki deja na kati nasi natiaki deja oyo eza kaka wana alakisa bino. Se mafuta eza ya mobimba okoki mpe mpenza koutilize ata 2-3 capsule na yo oyo ya vitamine E. Na tellement yanga loko eza nango ndambo esesili yango oyo okokozwa nzete moko obaloli mafuta na yo oyo eza konurisa nzoto na yo ekobota poso. Oli opakola baidopino opakola babiloko oyo ezolongola poso apres eplita ebotelo bacancer ya depo mais oyo te oyo ekobotisa yo poso ya nzoto kozala toujours malamu ozonga lokola mwana moke. Donc vitamine E oyo eza koyede mafuta oyo mama Bijou alobi ezosala mosala ebele. Benganga komande mafuta na yo ezopona loposo te eza mpona bamétise eza mpona bamindele eza mpe mpona bato mwindu. Donc motu nyonso tu mpo nyonso tokoki kosalela mafuta oyo ekogarde nde nzoto na yo. So oza na yo moto ya tioko ozwi babiloko na yo ya tioko tie na kati mais oyo oza na yo métise ekogarde yo te na yo. Olingi na yo mpe kotela te oza na bois noir na yo mwindu na yo ya kitoko. Komande mafuta oyo epa mama Bijou okozala jamais desi. Komande ba vitamine E na yo okozala jamais desi. Sikoyo toleki na étape ya kosala masque na biso ya carotte. Mama Bijou alobi capsule oyo okokotia na n'importe quel masque na yo n'importe quel mafuta na yo. Benga mama Bijou okomande vitamine E oyo okozala jamais desi parce que ba vitamine E ezalaka nango ya faux élément ebele surtout na Congo baza nango ya mabe. Toyebi te soki oyitaka mboka nini mais oyo eza vraiment ya vrai. Suivre nazolinga sikoyo nalakisa bino ndenge nasala masque na nga mpona video ekende molai te. nazozwa carotte na nga nazolongola ye baposo apres nazondeli bino. Ok nasilisi kolongola
la carotte na ba poso na zaki na kaka carotte moko na ndambu. Carotte ya mama bijou yango yo na longoli yango ba poso na longoli yango ba poso na kati kati. Siko na limina de kana étape ya ko mikai. Comme pour qu'on dise qu'on carotte ou râpé yango, mais si on a râpé carotte na mona ibisa mama jus et beleke par rapport à la limina mikai nanga yango. Carotte nanga. Na côté na kati ya mobilex nanga. Wana na kozwa mai mukie ka pona emika makitoko pona pe machine ekufa te na tema mai mukie na esko la lina nika carotte nanga monika monda mama ina tiaki po tia mai mukie pona inikama bien parce que quand mai oyo jus oyo ezali yango nde tokosalela yango masque na biso sikoyo tokomi na étape ya kokamola yango mpona kobimisa jus oyo tokosala yango na nzungu bokokamwa nzungu na ngai yango oyo natie nzungu na richo nafungoli moto na ngai na nef nazwi passoire na nga nakala mpona koyeba ifo kaka kosaboni na video ortugi soki otalaka bavideo ya mama bijou na osabona te mama bijou aza koinvite yo saboni na video ortugi saboni na video ortugi eza kaka mpona koyede mpona kosunga mosala mama bijou okende liboso epuis bapartage na bino mama bijou aza nango besoin partagaka video ya mama bijou mpona etalama mpona epesaka nga makasi ya koya kosalela bino toujours ba video bomoni nde nazonika nga naza na biloko ya jus bamai oyo ezobima oyo yango ndenge nazosalela masque onika yango kokamola yango mpenza malamu wao nakangi nanga moto parce que ondire so nazosala mbango po okamola yango mpenza eza sorte ezokamola yango mai nyonso tu ebimi mai wana nde biso kosalela yango maske na biso osali tozo mosusu tozo na besoin ya mai oyo jus oyo nde mama biso aza nango besoin abonner masque ba la vidéo suivi vous allez jamais dessus mama déjà le boza alisolo na yo pesa ya bete na yo ozo ke na yo konje na kongo biso to kali na to kamoli carotte na biso carotte na yango na kamoli yango nyonso na binisi kaka ba jus nango bozo mona oyo ezaka mai moi ba biloko nike koti mais c'est pas grave nga azaki na besoin kana za jus jus nanga yango yo na fungoli recho nanga siko mama déjà kosala nini na ebaki tokomélange yango na farine tokomélange nini na biso na farine ndiko eza déjà koyeba tokomélange carotte na biso na farine mama nyonso tu oyebi farine donc tozosalela farine na jus de carotte yango nde tozosalela masque na biso donc ndenge kaka soki omoni jus na yo ebimi ndenge mpe okoki kozwa kaka comme okokozwa deluki oyo comme mpo okokotia moko yo kaka nga lokwa jus nango eza nango ebele te nazwi nanga kaka mwa ndambu ya farine na ngai farine yango oyo nazobalela farine nanga nakangi nanga deja moto natie farine nanga na kati ya pate nanga ngai nazobalela kaka pate oyo yango nde natiango na elongi soki
soki oza na besoin osala yango ata ya 2 fois 3 fois po mpo kokotia osala yango ebele otia yango kaka na kati ya frigo obombi yango na frigo. Donc masque oyo vraiment eza koyede makasi, masque ya mama bijou napakola yango na elongi. Bongoni masque na nga ndenge ezali, nazobalola yango me nasi nakangi na nga moto. Masque ya mama bijou yango oyo sikoyo tolingi toleka kaka na etape ya kotia yango vitamine D na vitamine E plutôt. Masque ya mama bijou yango oyo sikoyo nazwi mwa bol na nga, nazwi bol na nga, nazwi masque na nga oyo nasali ya jus de carotte atia na semoule, nabenga kutu semoule atia farine, atia semoule ki pardon maman oyo ezotala nga okotia farine, farine c'est ça. Masque na nga yango oyo masque oyo eza vraiment kobongisa nzoto makasi. Mama lizo asalaka vana asala liboye soki nga mongo nasalelaka yango apres nde naye kolakisa bino. Masque ya mama lizo yango oyo sikoyo tozolinga tobakisa kaka vitamine E na biso. Ozomona masque nanga ekokanga mpenza na elongi kitoko oyo okuti na kokosalela yango ata 2 fois soki etikali na kotia ye na frigo. nazotia sikoyo vitamine E na nga na kati, vitamine E ya mama bijou nasika lakisaki bino yango oyo natiaki wana mafuta yango mpe nazotia ye na katikati ya masque nango nakokata ye eza plastique. Nazwi vitamine na ngai oyo nafini ye natiaka vitamine moko natia yango mibale te parce que masque eza nango mpe ebele te akamoli nyonso esili. Vitamine ya mama bijou na mélange vitamine na nga na masque na nga nasali yango masque ya mama bijou yango oyo. Avant osala masque na yo otia masque na yo na elongi osukoli oza sûr que elongi na yo eza propre, osukoli elongi na yo bien na l'eau tiède ata koki na mai ya malili makasi osukoli elongi opamwisi yango na serviette propre. Après oyeko tia masque na yo okoki kozala ndenge ezalaka ke nini osisi na yo misala ozotala na ye ka mosusu tv okoki kotia ye lelongi mpona moto elinga na okoka te soki nazolamba so mpe okoka na ye kosupporta ata ozolamba otie ye ifo balela yango vraiment bien otie ye na elongi ata mwa 45 minutes 2 heures du temps ndenge kaka yo kolinga so mpe olingi ovanda na ye journée mobimba yo kaka so mpe olingi obanda kotiaka ye 2 fois par semaine yo kaka. Donc ce qui est le beba de préférence à 2 fois 3 fois par semaine. So omoni que ça a besoin pas obattre le lingi na yo okotianga ata 1 fois par semaine. Ba oyo etikali soki otie ndambu oyo etikali kobwaka te okotisi kaka na kati ya frigo obombi. Omoni nazalaki na carotte nanga 1,5 nazwi ka litre moko ya farine. Carotte nanga ntango avana nika ye natiaki ye mai mpona enikama malamu ekoka mpe koyedenga mpona jus ebima. Natiaki ndambo ya mai lemoni awa mona natiaki mingi nanga bonangi kozika yango oyo mama bijou asilisi na ye naye kolakisa bino ndenge na kokanda kopakola ye na elongi na kotiango na liboko parce que elongi yango eza nani na sukoli yango te eza na poudre osukola elongi na oyo vraimen malamu ozwa yango kotiaka ngo na base ya bamisu na mbunzu pakola ye mpenza très bien. Ozolalisa ye mpenza beki alala azali akola na elongi boye okole na elongi partout na elongi okole ye boye oza kokole ye
apo otika yango ekauki mpenza nde okoya kosukola yango na baloti ya kaka nde okosukola maske na ye opakola ye elongi partout na elongi na mbunzu na basala misu bapembela monoko bakote nyonso to omoni ke esalaka rides ata mpe rides te pembela matama awa otie kaka po ezolongola na batashe ezolongola mpe na babuton maske ya mama biju yango oyo nase bosepeli na video na nga soko osepeli na video ya mama biju nazosenga na yo kaka kotika boye te tielanga j'aime otieli ngai j'aime otieli nga commentaire ya malamu mpona koencourage mosala mama biju azosala partage video oyo mpe tokokende kosinga ndeko moko mama biju azoteka bavitamine E nga mona azoteka yango contacte mama biju mboka nyonso tozali tokotindela yo yango epuis mafuta oyo nalakisaki bino soki oza na besoin yango okomanda ngo ta mama biju bana ya Congo bobenga mpona mama biju atinda yango rapide na boutique na biso oyo ezali na Irebu okendeke na yo Congo contacte Leader TV ozwa place ya kovanda ozwa voiture ekopusa yo pendant séjour na yo nyonso mama biju alobi toza ensemble mpona korate barecette te il faut kosabone il faut kofina cloche wana ya notification mpona orataka eloko te mama biju asalaka makambo ebele so ozoluka libala contacte nga tosala video toluka amsere na yo esika azali eza na besoin basalela yo promotion ya eloko na yo kohésite te mama biju azali awa ozala besoin mpo lekisaka biloko na yo na video TV mama biju alobi wana kuta kotekisaka na yo eloko te tokoyokana na pe sur jour tobandi kolekisa biloko na yo na Leader TV bozala wana toujours mpona kosoutenir mosala mama biju kende liboso mbote na bamosi nyonso esika bozali mbote na bamakopa na nga namoni mama Mireille na Hollande kwa merci beaucoup na basoutien na yo obandanga depuis ebandeli sisikoyo tozalaka kaka merci beaucoup mama Mireille na biso na Hollande merci beaucoup mama na biso mama Yvette na Hollande merci lisusu na babakopi na nga namoni mama na biso mama Jolie na Belgique mama Maggie na Belgique Bijou la Blanche na Belgique donc namoni biso merci beaucoup na mama na nga mama Claudie na Orem merci na basoutien na yo parce que osoutenaka mama Bijou opartageaka bavideo na nga na baémission première na nga ozalaka na balife na nga ozalaka mama Claudie na biso wumela mbala si napesanga nkombo ya papa mpona nabwakaka bino mibale mpona esalaka malamu noki papa na biso banda koyoka zuwa ndenge nini obwakaka kaka mwasi na nga obwakaka nga te mama Claudie merci na motu nyonso tu apesanga confiance merci lisusu na nani lisusu antoko nzeli basili merci na bato nyonso to bazobenga yango bazolongola na maison de passage na biso merci na bino ndenge eza mpona ebele moya kobanda kotanga bakombo ezali te bopesa mama Bijou confiance mwa 100 na yo mwa 200 na yo kokotisa ngo mpa motu lisusu te benga mama Bijou zwa place na yo mpona osala séjour na yo na flat na biso mbote na pitu na Kiangata mbote na Faida Kiangata mbote na motu nyonso to ayebi mama Bijou mbote na Blandine Bula mbote na nani lisusu asukisi wana mama Bijou alobi chaque vendredi na 20h30 ileko oyo kotala nga zala wana yo peloko ni mama Bijou akoloba mama Bijou apesaka baconseil ndeko nyonso tu oyo kokutana na video oyo partage nzambe kotambola parce que bamama ebie bapapa oyo bapakola produit ebilenge ya nzambe oyo ebebata mosusu na batampo na banini eza koyede ezolongola barouge wana na elongi ezolongola banoir wana na elongi eza koyede soko partage video oyo ndeko wana elongi na ye ebebaki eloko oyo mama Bijou asali eyede ye nzambe alelo akomona ye partage video oyo ezite te okofuta na yo eloko te merci eye na kati ya matonge maison de passage na biso yango oyo maison de passage na biso eza na baclimatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37
Maison de passage na biso toza na appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme koki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, mutolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Maman Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'Or. Maman Bijou d'Or a besoin d'un micro, Maman Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous savez là na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.